Ndeko oyo komona ye Alexis Badibanga azali bongo capitaine au sein ya armée nationale congolaise azwaki bongo masasi na attaque oyo esalamaki na Rwashi mais ake na hôpital aleli baso approprié azo reçoite asengi na gouvernement to pe gouvernement esunga ye aleli yoka ye. Komona ngai capitaine Alexis Badibanga nazali blessé nazwaki masasi na attaque ya Rwashi na marché Zambia ya 9h. Alors bayaka na ngai na hôpital Kangong basali nga première opération ezosenga ngai basala nga deuxième opération. Alors nakendaki na gouvernorat nakei na ministère intérieur nakei na ministère ya santé badocument na ngai koti partout pa bakonzone ki bameka kosalisa ngai bamema nga na hôpital oyo ekozala approprié mpo basala nga deuxième intervention oyo. Ndeko oyo bozali komona ye azali bongo criminel à se faire passer comme étant pasteur na mangengenge esika bato bakendaka kosambela akangi mama oyo akati ye machette abotoli ba bijou téléphone pona nini akosaki azali pasteur aya basambela to bapuseli kosambela boye abandi ko botola ye biloko epesi pasi yoka témoignage ya bandeko ndenge ezali kobeta lokole. Toza na ngomba ya mangengenge awa ndeko mwasi oyo bozomona oyo ayaki priere ye moko kandi toyo luka nzambe akuta na prophète oyo na nzela soi-disant rwande oyo soki na so criminel oyo akangi ye na nzela abandi komona na se simbi oyo abotole na mbongo nyonso moto bomoni oyo prophète ozomona oyo yeyo avana na matete seri yeyo azokoka susu te. Bandeko bagenda kosambela na mangengenge boyebela à suivre la cette émission mesdames messieurs. Après 6 mois ya nzoto ya nkondo moko ya batrio dasufa caporal Murumba na nzoto ya malili mama Olive Lembe apesi contribution bakunda bongo caporal Murumba Chaka Congo azalaki témoin ndenge bapesa kimbongo wana aleli yoka Chaka Congo ndenge aleli si lokole. À l'occasion du 40e anniversaire de Mama Chalamona, Mama Moukourao à Safari Beach, Mama Songabiso, c'était samedi. C'était hier mercredi. Mama attendaki contribution naie. On a coupé ça une vraie information mercredi. À suivre cette émission mesdames et messieurs. Radio Collective Fiston, tous s'abonner massivement, c'est validé. Mobali mbinga na munangolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epana yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro. Mbote na bino bandeko balandi ya radio lokole télévision bisika nyonso bozwami komona ngai Fiston Pelende tokobanda bongo émission oyo na communiqué nécrologique tuyebi ke mama ya moko ya partenaire radio lokole maître Sampigno Lifuramba atikaki biso na Kinshasa. Alors dès au niveau à Paris ezo kosala mabongo bakosala veillée mortuaire lobby vendredi le 10 février à partir de 18h au numéro 1 rue de la Constantin 94 400 Victory sur scène salle voilà, au numéro 1 de la rue Constantin 94 400 Victory sur scène salle Mongala. Contactez Maître Lifuramba pour beaucoup plus de détails. Encore une fois de plus, au nom de toute l'équipe, nous présentons nos condoléances à Maître Lifuramba Sampigno. Mama Olive apesi mbongo bakunda moko ya ba rescapé ya ba trio da Sufa le caporal Murumba ezalaki bongo na misu ya Chaka Congo na misu ya ba mambo ya famille ya caporal Murumba to sengi longo ni ape matondo. Merci na mama Olive na geste oyo asali toyoka na Chaka Congo azoko expliquer. Oui, radio lokole mbote sikozali vraiment tozalaki humilié twaseki biso mingi likambo etali kapa Murumba mais ndenge babakaki esika mayele ya motu esilaka nzambe amonanaka. À l'occasion du 40e anniversaire de Mama Chalamona, nasenaki mama Moukourao à Safari Beach, Mama Songabiso, c'était samedi.
c'était hier mercredi de maman atindaki contribution na ye mpona kopesa bino vraie information kapa morumba kokundama mardi oyo le temps tosenga na ministère des affaires sociales mpona mokanda na ye ya kolever du corps. En tout cas, merci encore Maman Olive Kabila Mama Royo oya sali nzambe apesa ezangi mama moko bolingo alakisi vraiment ya solo Mama Royo vraiment ndenge wana français nous manque de mots ndeko na fiso pele nde batambo si biso durant 5 mois dans tous les institutions en tout cas mboka en tout cas Maman Olive Nzambe abakisela yo ebele osali parce que oyo ekomaki humiliation moko impossible vraiment napesi susu merci bato ya fondation Maman Angel Kanam merci vraiment Mama Sylvie Bongo Mwana Aisha Koko bato nyonso en tout cas bapemeli ngo Olive en tout cas merci na conseil opesaki ye asoutenir biso en tout cas tomoni ke Nzambe alingi biso mingi lelo motema ekiti ekomaki ba humiliation koseka kotola biso palikambo talaki obsèque ya Kapa Morumba tokokunda ye mardi na cimetière ya Kimberley. Encore une fois de plus, merci Maman Olive. Tolobaki yango de bandera déjà mwana mboka Alexis mwana mboka capitaine Badibanga Alexis oyo azwaki masasi pona kobundela ekolo abandaki kolela basunga ye bande kosunga ye te yoka ndeka dekila télévision apesi lolaka po sunga ye soki bakonzi bakosunga ye mwana mboka oyo akufi te kasi akendaki bitumba mpona kobundela ekolo azwi masasi ali kosamprendre ye moko aye kosesune ye moko mpona nini te l'état vraiment mbongo ya effort de guerre ezalaka wapi tala soda yeyo azwi masasi azali kolela bosunga ye mpona likolo na ye ezonga normal alobi azali nano makasi ya kosalela ekolo na ye soki totiki ye mawa mingi bosunga ye mwana mboka aza ya kolela suive ndenge ye moko azo ko expliquer epesi pasi. Kombo na ngai capitaine Alexis Badibanga nazali blessé nazwaki masasi na attaque ya Rwashi na marché Zambia ya 9h. Alors bayaka na ngai na hôpital ya Kangang basali nga première opération ezosenga ngai basala nga deuxième opération. Alors nakendaki na gouvernorat nakenda na ministère intérieur nakenda ministère ya santé badocument na ngai koti parti pa bakonzone ki bameka kosalisa ngai bamema nga na hôpital oyo ekozala approprié po basala nga deuxième intervention oyo. Alors nazwi ata réponse moko te banda na koti na babiro na kei na lembi kokoti na babiro bakonzi. Alors la raison pour laquelle nasali moi vidéo pour que bato mote malamu Maman Denise asalisa ngai parce que baosenga nga $2500 ya kopere nga lokolo oyo po bazwa muku oyo sali banda bazongisa ngo na kati nazana no makasi ya kosala lekolo na ngai mais nazana $2500 te ya basala nga opération oyo po bazongisa nga muku oyo sali banda bazongisa ngo na kati yango nasengi na mama mokonzi Maman Denise ya mote malamu azalaka nango akosalisa bato asalisa ngai po awa na poti partout na moni moto akosalisa ngai te na bato ya bonne volonté bato basala mbongo na Kongo oyo bakoza na bolingo ba patriote basalisa ngai basala nga opération na fandi na Kanva oyo nyonso akozwa video oyo asalisa ngai ameka ko transmettre yango na bato basala mote malamu bameka kosalisa ngai lokolo ezoke na kopola moi ezate lokolo na ngai kopola nazana no mobimba kosalela mboka na ngai. Tolobaki yango ne bandela bandeko o bakendaka kosambela na ngomba ya mangengenge bosala attention bozomona ndeko oyo ye azali kobibenga bongo prophète mais orke azali bandi ye soko okei kuna akosi yo yaka tosambela tanga kosambela boye ale abandi kobotola bino ba telefone bloc ebele kona victime
bazalaki ebele kasi tozwi victime moko bandeko bazalaki batémoin oculaire comment est-ce que amenacé ndeko mwasi oyo akati ye poto na moto akati ye machette abotoli ye batelefone na bambongo na ye bandeko bazo expliquer à partir ya mangenge tolanda ngomba ya mangenge awa ndeko mwasi oyo bozomona oyo ayaki priere ye moko kandi toyo luka nzambe akuta na prophète oyo na nzela soi-disant wande oyo soki na so criminel oyo akangie na nzela abandi komenase abambi ye banzete abotoli na saki oyo nga na simbi oyo abotoli na mbongo nyonso moto bomoni oyo prophète ozomona oyo yeyo avana na matete seri yeyo azokoka susu te abeti ye nzete na motu botala bino moko na mangenge bato bakomisa sécurité bango oyo tala ndenge apanzi sere na biso tala ndenge apanzi epesi pasi bandeko oyo azali na besoin ya video wana ya image omona ndenge bakati sere motu makili ezobima benga biso na privé okozwa yango bato otia yango awa eza te bandeko bakendaka kosambela na mangengenge tosalaka attention kokendaka yo moko te bokendaka mwa 2 3 4 5 epuis bana mibali bazalaka mpo na sécurité na bino parce que au Congo maintenant tokomi lokola tout est possible tosengi na bourgmestre ya commune ya Nsele ya Maluku kuna basangana na ministère intérieur kuna pe kaka Silvano Kasongo général bocha sécurité mpona bato basambelaka na limemi ya sino te boye matata tala sikoyo boye ndeko prophète ya lokuta akoseli asa mpe mwana oni britannique bakozwa bana matete ke baza babandi surtout ke matete déjà toyebi ke basense bazalaka mingi ekopesa epesi pasi ya kosakana te baprophète do apaster tokosuka ndenge nini yango wana Lubumbashi papa atala image ya Lubumbashi wana ozomona eti image oyo ozomona image oyo pasteur soki pasteur mpe ya lokuta na bible faux pasteur bible oye akokoyisa kacher oyo bozomona oyo eza image ya kala ya image ya bandeko na biso ya lingala facile oyo eleka na RTNC tozwi yango mpona kokomemore mpo biso tozalaka na biso na soni te ya kotia image ya bandeko avec autorisation bomoni wana ye pasteur alobi akobongolisa kacher oyo akoyambisa ye nzambe kacher abi oyo yambisaka nzambe yo sema na kosala boni kao kacher asali ye bichebechebe pasteur kao pasteur azoluka moyen nyonso telema moya kotelema ya te image oyo eleka bomoni kutu Kacher abandi kolesa pasteur bible akata bible alesaka ye bible moni mawa tropo ya nini kosambela ya lokuta kosambela ya défi image oyo bandeko ebele batala yango tozongisi yango mpona koillustre bandeko ya parmi les faux il y a aussi les vrais pasteurs il y a des pasteurs oyo baosambela na bosolo bazali oyo pe ya lokuta bazali lokola bapasteur oyo na bato oyo baosamba desordre na mangengenge bapaster baye ya marke na marke balamusa ndeko na bango paster oyo kacher akweyisi ye bakoki te kacher yeyo atiki ye kuna ye baye kobondela kacher oyo azonga mpo akende kolamusa ye wana paster akei ye moko kacher akei ye moko alamusi paster bapaster bayaki balamusa bango bakoki te tala awa kutu yeyo kacher azomelisa paster bia simba esalami na kasumbalesa azomelisa paster bute ya simba o ngai paster tala yaya tosakalaka Ete Yabino, Kebana Bafo Pasteur, Tosugi Awa. Merci et à la prochaine. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habilleur officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi Namboka, bon monake, ba Namboka, congolaise. Tala biloko ya kosala et pas bapaya acheli biso bilamba banda de 0 à 3 mois yango oyo soto yawa de 6 à 9 mois toke wana de 9 à 12 ans tozana nyonso bana mibali na bana basi soto yawa bomoni oya bana basi ndenge mwana zo putsana toza lokola wato yene 8 ans ti komata yango yawa koto yondi makambo mwana zo bimondire ministre ya bataille nyoso yango ba Samuel ba Chuchu yango yo andika la sabana oyine to mutaka elengi tala ba fest bana mwana bimi na fete bato ba komobanga soko lingo somba biloko omonike olingo sepelisa mwana na yo ko déplacer na yo te au côté de internet, au mon adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center,
shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meya Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso toyotikobila batine na ndako. Little People Shop tozana bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osoma partout na Afrique to délivrer bino na ba courrier na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Radio Collectivia Fiston. Tous s'abonner massivement. C'est validé. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone. Soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epana yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shita kwacha pelende wenjoro.